nzoto za bien da yeb sanga to tia yena ba prière mais na yo ka boyo janya akufi na ndenge ni lobi to solo ni na mwana nanga ayeb singa tali kama mabete o mama na zo yo ka eko ba lelo o jani akufi bangona mwana mwasi na bota ba yeba mwana mwasi na lokola za na ye mutambongo azwa mobali azwa zemi na mobali bandeko na ngai kombo na ye Janifai artiste ya mboka na nga auti kotika biso na crise twazalaka na mwasi na ye mao koma obandaka bongo kozwa baduku na ye okoma tina niveau kobota bana misato kasi oboya kopesa ye mokanda na yebi pourquoi osala bongo na koyela yo sima na yango ba susi wana nde tondaki artiste na kati ya motema nde ekomaka kobamba ye akomaka kobela attention akomaka kokweya ezalaka mpona maka. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.